Capage TV. Capage. Normal. Je vais danser avec mes amis, mais avec la danse africaine, c'est la danse des Sénégalais, ça c'est la danse des Ivoiriens, c'est la danse des Gabonais. Maman, on m'a dit non, Congolais, mais un vrai Congolais à l'Obara, c'est Congo qui gagne. Donc au moment où venant à Fali pour Babetaki, c'est Congo qui gagne. Te biso moni biso to sala polémique te lo ba mam o ezapembe po to bima pe na moto asala polémique. Président Félix Wazekwa alobaka proverbe. Et le recote le kolega musala ezate. Ngai yom to longwa osaka 4 jours. Nangam na saiso 10 jours. To ka ba misa Wazekwa. Donc ngana kota qu'il sera à âge à 13 ans. Donc bana poto bala na cascadeur animateur international de président Félix Wazekwa. Na kota na âge à 13 ans na créa ba cri ya ndenge na ndenge. Moi, on a le baroute exacté. Du Cap la merveille. Voilà. Très bien. Du Cap la merveille. Aigle. C'est bon. Ok. Bah, musicien belé qui tu as payé puis bah l'humour ça lui bande mboka. Et belé hein. Est-ce que tout le monde a bon? Au monde a bon. Au monde a Bercy. Au monde a Stanford et Hilo, Momangi garçon central. Au monde a Aimé de Lambonda, au monde a Pichu Concorde. Voilà. Au monde a Pichu Santé. Très bien. Au monde a Doudou Tchèque et Guimolo, Alain Delon. Cette fois-ci, je vous invite à la Didas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chikot, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Posa déjà yako sepela. Vraiment disponible à un prix abordable. Place de Sozali au Bengi, bon, il y a aussi que moi. Je suis là, recommander ma petite pas m'ester que la Zara a bien la bandi les affaires pour la bateau bazar la mi Congo pour ça la règle douloureuse et si ça sont candidat pour des si par rapport aux autres vraiment la forme pour les autres dégraisser la recommander pour maman salé la taille zonga au jal sinon des bango mis dans l'arabe et ça pour la bango papa ça la ceinture on la tient on la chemise on la tient on sait dans le sport et ça nous bien pour les autres traités surtout au Congo disponible dans la couleur. Sur la petite robe pour Tchamo, sur la petite pantalon pour sur la petite robe soirée, aucun déplacement, oh la petite aux âmes dans la tête. Donc s'il y a les vidéos qui va jogging et sport, ils sont très disponibles, ils sont très avantageux quand on sait dans le sport, parce que ils ont protégé et puis ils ont éliminé la graisse. Le jogging, ils ont la couleur lumineuse. Au moins, il y a dans la salle de sport, mais dans la fonction là, et puis ici, et c'est le gars sur le pendant 8 heures du temps, na mo il faut ça là nous ça nous ça là nous sur la caille na mo oye ba te kina na ceinture de la rapa ba mama ti et ça fait pour la papa pour moi nga mo mama Capage na kanya kitoko na uti ça là na ça sport on na qui et on a pas calme et dans rappel pour la papa est douloureuse et là quand on maman mo ça ta zonga ka oja et ça la fait moi Bienvenue sur notre chaîne Capage Télévision. Un grand merci à tous les abonnés. Merci beaucoup. Nous avons apprécié ce souffle de vie. Tout le monde a mon collègue. C'est bien mon ventre. Va tendance à vous la capricieuse. Merci beaucoup à la paradis derrière la caméra. Un grand merci à la grande dame, la femme qu'on appelle Cynthia Capage. Autrement dit Capachula. La femme au grand cœur. Kapachi, gros bisous no yango wana. Léon a plateau nanga na za ngamora te kande na misana koloba. Tozo pour derrière l'actualité n'oblige ya koluka. Bato oyo baza vraiment sur le terrain, bato botoro dans bato yo
musique ezotosa oyo musique mpe ezolinga toujours tozwaka bango nyonso naza na Jos Diena na plateau na ngai ya Kapach Télévision tolobela culture actualité musicale même musique na ye moko et pourquoi pas Félix Wazekwa a co-presté le 1er juin na Adidas Arena. On va aussi parler de Félix Wazekwa. Merci beaucoup pour Luca derrière la caméra. Je dis un grand merci à Christian Maswana depuis japonais et pourquoi pas à Tonton Darnel Moantote, bon séjour là où tu es, un grand merci. Nabato Balinga, Nganga Penalinga, Binoto, ça toujours Moussala. Merci beaucoup na maman Cynthia pour na conseil nayo, na cordon na biso et pourquoi pas moi na Tuka Paradis Boluka. Todo ça toujours Moussala na biso. Sans plus tarder Boluka, so to na mon romor na yo, ozulanga directement Joyce die na plateau na ngabo. Bonjour maman. Bonne santé. Tranquille, Kolozo Batela. Ya olobaku tezate monana. Merci. Très bien, merci. Parlons, il y a l'album Vitrine et comme Nani Foni. Vitrine des albums, c'est les gars qui se retrouvent à force de caractère. Ok. Et bon, au pili, tu l'as dit. Ça a force de caractère. Voilà. Et comme Nani Foni. Ils ont bien, bah tu vas dans la plateforme légale, il y a téléchargement, bah tu vas télécharger, c'est bon. Ok. Groupe Nayo, je sais pas, ils ont un groupe d'accompagnement ou bien au Sala Orchestre. C'est un groupe pour accompagner un gars de temps en temps. Voilà, on a pioché partout, on a pioché. Tout fonctionne en dingue. Voilà. Rencontre, on a Félix Wazekwa. C'était comment? Parce que au long est déjà, non? En tout cas, on a atteint un robot à Masolon, mais les lotis. Il faut le bélango. C'est moins difficile parce que on a orienté Batmabe. Tout robot à l'isolo plus il y a Arena. Voilà. Mon ami Lobela Ngai, Jos Diena, Chico ils appellent au Limbisanga. Bape ba hôtel biso ba limbisa. Très bien. Ba culture za randa kuna ngana changer té. Naza pe na groupe. On a tambulaka partout. Mais ils a parlé na biso. Na parlé na biso, na na droit. So mi colonne na se plan na kuna ngate na ndako na biso, na zui Damas na lié, pour na clé nanga. Naza na? Clé. Mais oui, j'ai la clé. Naza nango na fongoli na koti et puis na sali on a ko sala. Na sisi na bimi donc yanda kuna biso tranquille za ndenge ya mapeke polette voilà avec humilité donc bien et puis voilà tala kana nazara on a pena nesengo parce que na ndako kuna biso voilà. Alors cœur oyoza nango vraiment ya motema malamu et puis respect oyoza nango vers esclave. Pourquoi pas baninga na ba collègue no ba koza nango te. Bah ouais bobo malibu moko mais bozala na comportement mon côté. Na habité libota na bino boza combien mais est-ce que bino nos boza la comportement ndenge moko non mona musa na caprice na e mona musu c'est comme ça et on est bébé benga famille. OK. Ouais. Retour ya Jos Diena maman elle est en place de makamboza place wana. Babi retour ya Jos Diena yo lukane ka arena te. Okimie pa na o pe arena ngoyo mona ngoza muke. Arena zelo comme nene. Très bien. Donc Jos Diena lukarena oui, fona lukarena ezelo kesa na biso. So ba tsesusu États-Unis na luka zo États-Unis susu okesa na biso donc ezelo kwa mukete on azobenga bino tala muta eluka arena fubo ya tala eti ba misa ba ndumba te ndumba ya muke pona ngabe na bula wa yo ngabe na bula wa yo ya ba musicien normal. Très bien mais ba tususu ba zela Félix Wazekwa nde asenga bango pardon. Mais na motema no ya malamu oyo zana ngoyo ye envers papa ya kosenga ye pardon zombi message no ko passer la bateau mususu balobara mabe et pas esclave. Bon pour l'instant c'est difficile na beta sifla mno baninga pona oluka ba ninte mais je crois que na monde déjà place au Kenanga bandeko nyos na monde déjà place au Kenanga très bien Jose omoni nyos alekana kitira azamona Wazekwa. Atosaki 2 jours za mwana Wazekwa. Donc ngate mna olongolo ki mwana Wazekwa. Oza mwana Wazekwa. Muna mtoza na mwa niveau na ye. Ba likili, ba sergent, ba capitaine, ba généraux, machin. Mais bino so wana kata armée. Donc nanga yo mtu olongwa osaka 4 jours. Nanga mna saki so 10 jours. To ka ba misa Wazekwa. Donc boza na lesbia linga bino, nazo affirmer que linga bino. D'accord. Pourquoi yo li to le la culture na yo ouais évolution culturelle donc on a bien mais colo tous a vraiment concentré quelques concerts et betamaki
Betamaki, mais na festival de la rumba. Pour l'honneur, il y a Papa Wemba. Et voilà, maintenant, concentration, en plus, studio Zali. Nous avons un moment où il y a Gikuchi. Et Bimaki, ils ont beaucoup de Félix Oazeko officiel ou na Cultura PIV News. Pour mon année, au travail. Qui peut bien, tout ce qui peut na batu basa la challenge. Donc ici que vous allez moi peignoir ou ça moi vidéo moi 30 secondes. Au Tchéango pour na relaxera bolingo na bino pas artiste. Voilà, en même temps écoute sur na studio, tout travailler. Donc nous c'est comme ça on travaille. Toujours banda boulot 9h 21h pour na arena donc naza content et là ça a plaisir pour na zongi déjà na minute moké na komo zongi là déjà moi ba biloko. Donc, on a plaisir. Donc, on a une surprise et belé. Na ebisi yo luketu. Luketu luketu Rita Zangu la japonaise luketu yosala musana. Luketu yosala musana on ene mabaya. Nikindanga ni kiset ya awa ya motema. Luketu yosala musala. Maître Blaise Bekwa, j'ai confiance. Bonheur lui. Yebigat, nkunga wo. Kikuchi. Ils ont un dialecte égyptien. Les personnes ont un yaka, banis qu'on Égypte. Dialecte mo baloba Kikuchi. Là c'est amour. Là c'est amour. Très bien. Adidas Arena le 1er juin préparation on beaucoup déjà très bien. Très bien. Alors naki nabiso koma gesoyi batbo OK protoliste faut bi majors. Liste faut bi ma caméra faut ya toyeba nana okine nana otikala est-ce que na culture toyeba ou bien ezalaka surprise ndenge faire école sala batba yeba kité batko komi déjà appareil. Bon, ce que ça va dépendre na est grave. Mais ça sur batnyos ba OK na bango. Batutu ba OK. Maintenant c'est quoi ambassade dans juger donc voilà. Ambassade dans le baquet a préféré appeler ça autant mais na boule ya président batnyos ba kende. Je ne pense pas qu'il y ait une culture dans bateau sur le bateau à rapport au quatre avec l'ambassade. Na yebi na mambo te donc voilà. Mais je sais que Oki m'a question parce que yo Oki m'a question je t'ai dit la première émission c'est deuxième émission ça na Oki m'a question comme pas possible. Mais il y a un micro donc il faut qu'on le fasse. Oki m'a question t'es juste s'il te plaît. Voilà. Très bien. Non, mais nous avons dit tout à l'heure. Bato basalaka bapesa visa eza bat ambassade. Très bien. Sikoyo, ngai na ocha commentaire nini. Koboya kopesa mutu visa eza droit ya ambassade. OK. Eza na bato musu santé zo déranger. Ana moyen na yalinga ke se soigner na poto. Mais apesa visa te. Voilà. Siko to loba nini. Na commentaire au sala te donc voilà, et ça la manango eza kana Congo te sala manango partout na mokili. Voilà. Félix Oazeko quand on est comme on a habité dans le stade de Martyr, Fali habité qui le stade, faire école là et puis Félix Oazeko. On a sous le banda mboka Félix Oazeko qui obeta sous l'arena place au kaka oyo faire école habité qui. Azolanda kaka orawana ou ezaïe mon kaka sepeli pas beta place wana. Non, on est à faux débat. Basalon pour la munioso bata théâtre pe ba ko sala. Bata théâtre pe ba na droit ba sala na bango comédie na bango na arena la DSOB vie de loin président Sai président Lombe sila Bisalu ser na biso Pechanga donc ba na droit donc les ana ngoka te faut il faut qu'un biso artiste d'abord les salles au Minisport ils aura plus pour le théâtre. Pardon pour le sport, tennis, basket, handball, voilà même n'importe super natation en 4. Mais voilà bino artiste bosengi voilà pour l'instant nous sommes de Robeta. Coïncidence on est grave. Azwa qui date et ça l'ipé que comment on appelle nani faire pas Azwa qui date. Donc ça qu'on l'a non loin de là. Après biso cultura bat musupe baoya toujours encourager on peut bailler au salam sala abeta arena donc c'est bon. OK, très bien. Merci beaucoup Joss Diena naibi que nous avons temps et belité parce que vous en a studio. Voilà. Parlons de
Fally Ipupa a autre chose à disque d'or. Tes impressions? T'as l'impression de Bosso? Matondo. Dicap la merveille. Voilà. Très bien. Dicap la merveille. Eagle. C'est bon. Ok. Voilà. Mais les gens disent que Fally Ipupa n'est pas zone ici musique congolais. Les bandes à Mboka. Pardon, juste pour échapper question T, s'il te plaît. Oh, échappe pas. Oui, oh, échappe pas. La question c'est non, c'est-à-dire quand on est content, on a des connaissances sur le Dicap Pasalaki. Il a osé, il faut le dire, hein, il a osé. Mais bon, le reste c'est le public n'est pas quoi. Donc lui il a osé. Et puis Go l'a payé. Je crois que Zaïko pas Betaki, oui, Zaïko pas Betaki. La période où on a eu la turbulence. Voilà, je crois que dans Mikolo Roya, ils ont Cultura. Rendez-vous le 1er juin. Très bien. Donc voilà. Rendez-vous le 1er juin. Bah, monsieur Belé à Cultura pays puis Balumo, Azali Banamboka. Et Belé, est-ce que tout le monde a bon? Au monde avant, au monde à Bercy, au monde à Stanford et Hilo, Momangi, garçon central. Au monde à Aimé de Lambonda, au monde à Pichu Concorde. Voilà. Au monde à Pichu Santé. Très bien. Au monde à Doudou Tchèque et Gimolo, Alain Delon. Donc on a PCP Serge Simba, producteur de Nabisombote. Donc au monde a bien tout. Ok, papa, il y a ma bogo polele quoi. Bah on travaille déjà. Ok. Bah on travaille déjà. Bon à l'automne, donc bah on travaille. Ok. Ouais. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Joss Diena. Parce que nous avons quelques personnes et ça, moi bien, de la fin de l'émission. Nous sommes contents. Merci à Kapash TV. Nous avons toujours à soutenir Bisso. Donc voilà. Rendez-vous le 1er juin, bateau News Balinga Cultura PV. Achetez les billets tirés en Angoana. Vous avez appelé Bosomba, Somba. Tous ces pélés ensemble. Et Salima Mikolebele, bébé c'est qui assis. Bébé c'est qui assis, Salima Mikolebele. Tout le monde a soutenu Papi Fouanani. Tout le monde en a. Tout le monde a besoin de scène pour travailler. Donc, Betuel Bakala, Nazo Conte Nayo, Maître Blaise Bekwa, Asongongo, Gelor Mbala, Gilles Vabisamou, Shirley Mbemba, Simon Zango, toi-même tu sais, Gianni Makondele. Tous à la wana Pati Masaki dit le Thaïlandais. Mon compte sous à côté Léon. Irben Loa, mon vieux. On appelle Jean-Marie Loutete à Londres. Londres, Rita Zango, la japonaise. Donc on a zobengaka Batubaya, Didier Masaya, Timba Liziba. Te wana za faux calcul. Oza mende vanza me bacha ngona d'éviter. Bacha culture na d'éviter donc Batubaya ba osepela. To beta mpona batabo mo iba osepela. Ba osepela. La musique na yo akala oyo yemba na batu supe ba zana. Posa ngopo jo. Kasi baya. Baya les premiers ba yoka. Pe question na nga suke ezali. Ba yoka te. Oya suka. Batu ba yoka te okima. Nakambango on a beta balé dans la salle de sport rap footballeur donc bana pe ba beta balé na minute et puis na salle pe full contact donc rap na mbango donc pour na okima mbango on a berti zala na mbango ouais, la photo bazo manqué donc c'est normal. Ce que tu as dans les premiers juin, les gars très bien. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Joss Diena. Nous avons accepté l'invitation à Bisso malgré tout zéli au Wal. Bolim bisanga te bouchon. Très bien. Bouchon, bah quand Zamboka bazouana no moins solution pour nous. Bazon sa train. Bazon ça. Au même que le train ils ont au moins n'engin nzele comme on polele quoi. En tout cas très en embouteillage terre. Très bien. Bazon sa train et ça la biso bien. Bazon sa train. Tout ça en maille. Bakocha bakano mutazuka à partir de Maluko ene mama Zandu mutazandu wa kesuri wapi bacha pena bakano bazon sa train et ça la malamu mingi et l'autre revient à Congo beblo mo ndengwa. Très bien, voilà, merci beaucoup à la grande dame Istanbul na ba dadi nganga donc bamboka msuza na bezo zoka bisite ozoka ninte ozuna yo bateau c'est bon yango tozobunda gouvernement ya mama Judith Tuluka Ebima et puis tout la ministre ba poste surtout ministre ministre aménagement du territoire tout ça ce que ça raillé américain Roland de la président Moussala il est bien quoi.
Très bien, voilà. Un grand merci à tous les abonnés à Capache Télévision. Merci beaucoup à Joss Diena, Nanengo accepté l'invitation à Bisso. Un grand merci à Pardi derrière la caméra. Merci beaucoup à Misenyo sur la Cultura Pays Vie, à Bafanyo sur au Balingaka Cultura Pays Vie, au Balinga Mukwa Bongo, Balinga Joss Diena. Erango yo bana poto so boza bo so marade ba biebo zonga déjà kuna parce que to bokuta na bango na Adidas Arena. Un grand merci à Stéphane et le Momangue, grand frère propre. Merci beaucoup à Tonton Darnel Moito. Un grand merci à Christian Maswana, les grands japonais. Oui, on t'a loqué à Londres. Oui, on t'a la peloque donc Nito Mambo Yaya, de la beauté cola à Obina au CPL. Modogo beauté cola, oui, au moins, c'est collé qu'à Modogo beauté cola à Obina, Arena, Molondo. Chali, c'était, je te salue. Ok, voilà, merci. Là, on se retrouve à la prochaine. Mais avant la 4, photos, 2-3 personnes. Et aussi, bien. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en a bana. Aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbana moko pe kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui osali au fandaka déjà na kati ya Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, oko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford à Londres. Toujours continuer vraiment botalaka toza na studio ba cultiver toza na bango pe na art vraiment ko zwa bango na za na cascadeur animateur national international oyo aboire apenda yena apenda kitoko boluka ko zula nga cascadeur te ni yango yo za boy ko cascadeur. Ouais, bonjour, Barbie, journaliste à taille à Choco Frappant. Donc, sur la rappel sous très bien. En tout cas, on a passé dans tout dans la Bisson à Paris, la Skonimbunza, champion Zinga, Vita, on a passé Hervé Nekaka, Jean-Paul Azité de Champagnat, Fiston Balabos, Trésor Nzaou, tout va soutenir la maman Todine Barabaya, Mamedi, Tiki quoi boss, on a passé avec mon père. Vite à maquiller dans Paris. Avant avant na sola yo pour na public, na salle le mot pour aller na yaka na ba animation. Ya on ça là. Mais d'abord na ba animation oyo ezaki ezote ya bato. Mame cascadera songi na Congo batala kwa mikolo yo bolongwe yo sala mosala yo kaka kofinga olongwe yo sala miziki yo kaka kotonga olongwe. Maman koloba lokote yo bomba sekele papa koloba lokote nini bomba sekele Hervé Nekaka yo pe bomba se ale fistoma la boss Serge Makinu nalobi bomba sekele tombola toke tikiti ya tikiti yango bana bayoka pa ya bino boyoka kate yoka Japon a cité les champagnards on a TikTok donc na que vous savez déjà bato balinga cascadeur na Europe le 1er juin à Adidas Arena
auto sobeta c'était ils en a jeune ba journaliste le rôle yo au moins ba jeune pe ba garçon le rôle nga nde bozo mwana en tout cas bo ba geto na kata studio car voilà va to kota Paris donc to bimisi da Kikuchi bat bata la rumba oyo batu oyo balo bara voilà et ça j'étais te au moins lelo ba yinya Congo ba komi ebele au moins batu misusu balo ba lingala mena ba réseaux sociaux ba ya ba ko saka ke to finga ferré to finga fali to finga rason to finga JB Pena to finga président Félix Oise comme ça ba congolais un bon congolais bi que c'est Congo qui gagne koto ba beti rumba kitoko to sepeli koto ba beti rumba kitoko to sepeli koto ba beti seben kitoko to sepeli koto ba beti Adidas Arena moi ba o ba beti liboso félicitations na faire gola moi qui a beti bien qu'il sera to za bata polémique te pour to na 4 village donc moi qui sali bien et quand ba fête saison na kati ya poto bana poto ba lukaka na la tela malanga wapi mais scolaire ba fête saison kuna pendant ba totika bango soki pendant 20 ans so combien de temps sonné to zongi wana bazana idée ko tuteke ya bokabwa ni bana poto bazana esprit ya ba congolais te oyo bazaka ba inya Congo mais un vrai congolais alobara c'est Congo qui gagne donc au moins que venanga fali pour ba betaki c'est Congo qui gagne te biso moni biso to sala polémique te to lobara mam o eza pembe poto bimana pe na moto asala polémique te président Félix Oise quoi alobaka proverbe et le récolte le koleka musala ezate parce que biso ce que to finga te to ya kaka ni na expliquer yo surtout nga question ya ministère mo bena ko expliquer ndeke ce que comportement na ye mais nga na ya boponga na ye bana mais siko yo nga pe na nga songi parce que eza micro eza ministère mo pa ute pa bino lobege stade ana bo etondi sango tende bo beta kinzadi na martyr nde bo beta nzadi na re non omoni biso bato balobaka bongo eza bato oyo bazaki na kati ya stade te pe bazaka pe na ba giga te ba wifi te bakota internet te ya eza batanzala opena akora somba ta mega te mais muto asombaka giga o avanda pesa wifi asa akolo ba bongo te akwet abetaka Félix Oise ko officiel amona ke stade de Martin na biso propre podium propre pe yango nimte saka pe na kati ya sokoti Félix Oise ko officiel yo moko moni banque stade de Martyr pe o senti que na batu ningi bazala ki VIP place sili na se wana au moins na ba kiti wana ya se wana pe batu bazasa na belé après na ba likolo ndi batu ba kozaki muke mais so compter nombre ya batu wana o ko compter bango te yo moko au moins benaki oui ba leke belé ça lokale ba chole be étoile de ba bisaka nani na bible compter nombre de ba na moni be étoile de kebela ko kate na pese exercice numéro na ngaza plus 243 90 39 580 mutu abeta Félix Oise ko officiel stade de Martyr atalango abenganga alobaka na compter bato baza wana ako compter te oui ça m'a bête biso to ça ba les experts mais ba les experts bato baza ke te biso talara mutu mo boy yo sala entraînement par exemple au kendo sala son entraînement te est-ce que vous avez un esprit le rôle à cascadeur et ça la pénalité pour nga na toujours banda bato banda au kendo nga na kota qu'il sera à âge à 13 ans. Donc il y a un cascadeur, animateur international du président Félix Oise quoi. Na kota na âge à 13 ans, na créé ba cri ndenge na ndenge, moi kuna lo baruto ezate, na bani ko beta so disque na 2007. Tant na beta cri au mutamema portugais na kata Congo. Mama filho ta pregunta maïta cuisine que yaya. Maïdi si fréchant ou a finale carnet de camp. Eh menina que ti mando, mi mando. On attend de la chèvre de mes séguins. Crions en bois que ça la DJ Riseli boyoma et tout na match combien 1-0 et barango poli combien kutu tokana kipo bazo 3-0 mutoki a monstre au mona ba sefe sokotala sokoti lelo avant match betama na sala ba krio na lobi na yo toko beta nyonso estangano ke biso ba les experts to beta. Donc concert wana potara biso la ba kilelo biso ba jeune des abiso voilà o bombeli ba cultiver nini ba ozela bino vraiment na Adidas o bombeli bango nini ba yeba déjà motivé ba cultiver ba yebi déjà que président Félix Oise quoi to beta ba LSC de Paris to beta ba Olympia de Paris to beta ba Zénith de Paris to beta donc ba salle belé o à Paris c'est fait ça mulai ba yebi déjà que tant le président Félix Oise quoi yaka
au moins que oui bato ba sepela kaka pour lelo mikolo eza ba fête to benga ngora ba fête ba kitife na bombe bino kaka bo somba ba billet na bino déjà bo welisa déjà kozela te ka ngana c'est là on dirait jour JT yo vanda na poto somba déjà billet na rapide pour jour en temps yo zela o zanga pe place pour wana eza poto eza te lokwa mutu mo ba vanda na milieu moko boye alunga ya makolo po ya fraude te wana eza poto donc bino tout bosomba ba bien na bino déjà donc ezoteka déjà pour boya kuta ba jeune ya ba bogar le ba cascadeur bo mona ba bloro na bombeli bino bo mona ngwana donc à part ça toujours ça sous générique mususu eza moi très mystique générique on a kikuchi donc eza générique moko boy oyo Erobimara d'ici toya déjà Paris bo mona déjà Erobima à part ça ba robina pe ba cri o ba on ba yebi. Bah, je vais danser avec ma femme, je vais danser avec mon mari, je vais danser avec mes amis. Mais avec la danse africaine, c'est la danse des Sénégalais, ça c'est la danse des Ifraïens, c'est la danse des Gabonais. Maman, oyo mabina ba Congolais, non va danser d'Angola, c'est la danse des Maliens, donc biso to bina ka bon po to bana mibali, to beta ba sili koti, to sala ba physique. To dendaka te mone biso so boy das na biso okende la okenda na kosala physique basani place o moni danse nyons tout babina na mukile za physique so boy danse to ebite moni qu'il sera pays VDG yebana kala président Félix Ouazeko atika la suko yebana terzo yebana sande biso bon da ba commande ba icône donc ba danse biso to bina rezaka facile tala na miso ba tebeli ba robino mona ba opesa ba sima melenga na yaki ba. Merci beaucoup Cascadeur, on revoit prochainement. Merci vraiment Nandenge Namoni et puis Nazu et Salinga bien on revoit prochainement. Merci beaucoup vraiment. Ouais, en tout cas, merci pena Fiston Balabos na Paris. Bah ici nous bossons bara babier. Bossons babier t'es comme il y a compté 1 2 3. Boya bomo na ba Just bien na boya bomo na ba Eclipse Soleil moi ça boya bomo na ba directeur Patrick, boya bomo na ba Mboyo Londo, boya bomo na président Félix Ouazeko et Loronini a bombé bino o rosali la bino le 1er juin en tout cas bino tuboya ambiance ça pena kitoko biso pende bomoli sur na studio awa to lambara bureau pour na monde en tout cas vraiment donc bino tout bosomba bien na bino bia Teresa déjà ouvert bozela te kenga na roya boy mingi to so betara c'était ba somba kaka ba bien mingi bazo somba déjà poso au côté na billetterie au moins déjà que ezoteka ma déjà to ça na problème côté na te mais to so motiver à Ernest Tomoni Coca-Cola basela on rapidité et il est donc bosomba bien et rosala bien mame Cascadeur zongi na Congo batala kwa mikolo yo bolongwe Vikina Zade batala kwa mikolo yo bolongwe yo sala mosala yo kaka kofinga olongwe allez tikiti merci beaucoup Cascadeur ngana ka wana mboyo bonne santé par la grâce de Dieu maman la biso na ngolo a Jova Ozali quoi, ngolo Jova wa. C'est pour il obinengo kende kaka wana place dans studio zola ngamboyo. Ah. Mon mangi mon pété. Mon mangi mon pété mon centre ville yebi ala ngamboyo londo yeyo. On est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je crois boy bino mo boy bien que rendez-vous ezaka moko yango. Rendez-vous ezaka moko Adidas Arena. Nga ezana rooming ya olobela te donc na beta déjà non on a déjà à Paris na beta Olympia na esugi ça malgré tout ko umela mais na beti lisusu martyr donc parmi ba sala minene au cultura pays et beta nga na contribuer na zala ka alors sentiment na yo ezani nene o na ko beta na Adidas Arena le 1er juin bon sentiment na ezana toutefois que ça moni musala o to sala pour parce que ça musala na biso. Donc le sentiment est que au bêta martyr, il a déjà grand plaisir pour la vie nanga. Au bêta Olympia, il a déjà un grand plaisir pour la vie nanga. On a quand raté, si quoi, nazo au bêta Adidas Arena. Donc sentiment nanga penaza mingi yango na ngolo a Jova. Voilà, ba la proto basé là, on nengeni no préparer les ba na proto nini parce que ba la proto basé là bino maboko polele. Maboko poye basé là bino penda cœur vert beaucoup parler ba. Bon, il obi nango mon monstre d'amour, mais c'est Google ndega loba pour na yekola OK musika, pour yekola no OK pembeni. Donc pour na Adidas Arena, vous a déjà recépé là. Donc il m'a on en sala et l'équipe tuna martyr et l'équipe suna Olympia.
bato bamonanga kala bato bamonanga bon bato bamonanga kala po parce que po nini na profiter pe bien na bato pe bamonanga kala numéro nanga eza plus 243 ya Willy Moucheni plus 243 090 46 38 516 bozambo londo donc eza na ba surprise ebele donc à part nanu kozana nous maître chorégraphe naza maître chorégraphe animateur so qui na général qui épaisseur molili Google bechwa wene bana ba sepela bechwa o wene bana ba sepela izini ya makanisi bechwa boya boya et donc c'est tout donc imaimona Fabrice Mobiala venangai Héritier Minimbu lankoso Enoke bongama iko kunde mokboko venanga Enoch lakoso Jolili Batombo kanenge zalaka venanga Roger Ngenge Brittany Ozabile les Zozotosule Kadimbunga ndeka ezalaka le Miran Mervi na pesimino bambote et surtout na bana Europe mobimba o bolingaranga surprise ezaka le 30 et le 1er juin na Adidas Arena boza déjà ko sepela ndenge zalaka ka Saint ya Boseko molongani ya Mboyo Londo quoi mwana ya mama Nene Bamato mwana ya papa Bomolo on est là on est ensemble tozali na sepeli mingi na pesi nzambe merci na ndenge pena diolobi ke batu balukanga mais numéro yango na pesi plus 243 90 46 38 516 donc que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup à tous les abonnés à Kapach Télévision. Un grand merci Nabino Bolinga Tendance Munzela Nazawana pour Nabino. Merci beaucoup à le directeur Patrick. Merci beaucoup. Na accueil qui est vraiment chaleureux. Un grand merci à Boluka derrière la caméra. Merci beaucoup à Stéphane Reilo Momang et mon père et moi dans centre-ville. Moi dans centre-ville. Merci, là on se retrouve à la prochaine émission. Bisous.